Mon papa aussi, papa Mike, je te salue encore. Papa Mike nani? Kalambaye. Orobi? C'est mon père, oui. Tant comme Mike Kalambaye. Au sein de l'église nani? Bon, nazaki chanter. Bon, et ça là qui tellement passé. Oh, moni nakokaki kute, natala ngo pete. Natala temo omona kinde. Vraiment na ça qui nga passé na yoki bato ba loba. Bon, na yeko mona pela ba Facebook bon. Nakokaki kute même pas total. Pour ça là nga passé. Alors pourquoi kaka kokoma boye? Ça là nga passé. Tous ata na makambo ya malamu ko bato baloba ta wana pourquoi zakaboya. Tous ata par exemple ya bato mususu. Na sepelaka mingi na papa na tonse. Na sepelaka na makasi na maman na déjà en tout cas baza bato moko vraiment Nzambe atindika bango pena bakini liboso. Papa ari papa Frank Mulaji donc par exemple ko banga ba pasteur te mais batika vraiment batika makambo osala. Oza basali obandi musala oyo banda bana biketi bokomi nde bozali to basali ya Nzambe s'il te plaît na sengi bino pena pardon na bolingo ya Nzambe ale moment etant bokomona makambo ya ndenge na ndenge pe yango oyo ekomi kosala même na basali tokomona basali ya lokuta tokomona basali ya vrai pe ezomonana basali ya lokuta bakomi ebele pe bao baosakana surtout na baser na kati ya église bien aimé otika biloko wana eza malamu te. Kanda Nzambe soko kiti ezaka mabe. Omona déjà bakanda Nzambe ndenge ekita. Obano saba makamusu na vraiment gouvernement na biso ezwela biso vraiment mibeko. Pourquoi? Parce que exemple il ezala na biso basali. Exemple il ezala. Eta ke omoni basali bazosala ba biloko ya boye. Là vraiment pona nga pena. Omona il faut pourquoi pas bakanga bango pe? Pourquoi pas bakanga bango? Tant muto asali art ya ndenge wana. Il faut que zoe direct akanga mananu peut-être akoko changer soka bimi. O bayoka ka prison. Ba msusu ba bwana na prison na ba innocent. Mais bango oyo ba osala ba makambo ba osala pena olete ya batu ebebisa bana. Faut batu ya ndenge wana ba justice ezo bango vraiment. Moite bandeko balandia émission boso na diaspora toujours prêt ya conserver bino ba abonné à chaîne bino molinga mingi tolo na cette télévision boyebi que soki na yé na yakana ba invité toujours spécial pour na to solo l'ensemble pour na évolution et culture congolaise et tomboma. Je dis un grand merci na la patronne maman Anne Kalambaye depuis France ou azali évangéliste munene maman pasteur munene na kati ya monde azo ko édifier batu par rapport à la parole ya Nzambe 100% Jésus-Christ toujours likolo tolo na cette télévision toujours na top na bossa noté Montréal hein papa Amos na sima caméra merci pour na plateau kitoko na nzanga moté na plateau na zana invité moko spécial aza chantre de l'Éternel moyembi monene na kati ya Congo Kinshasa. Donc elle s'appelle Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bonne santé. Santé bien. Vous êtes en forme je pense. Oui. Ok, Sylvie, tu reçois le mot qui a ce qui concerne carrière na yo, ndenge je voulais parce que musique ozobete est-ce que depuis bandi musique na yo ozoyembela Nzambe, je évolué vraiment? Oui, j'ai évolué un peu hein. Un peu comment parce que ils a musique en Nzambe tant makambo Nzambe kindara un peu moins vite. Et pas nous un peu qu'est-ce qui se passe, il y a un problème ou quoi? Bon, la musique ils a toujours passé hein.
musique ça soutient et ça passe. Donc nazo bunanga moko donc nana muto azo tiranga poite donc il faut que ka malem. Donc vous avez un soutien tout ça puis na producteur ni manager. Donc na bunanga moko ni producteur ni manager. Depuis bandi carrière na yo bandi na nini. Bon musique nga bandi yango presque na moi mukie bandi yango moi mukie na ye ko koleka moi ba groupe après na carrière nanga moko pena na bandi yango na 2014. 2014 ça fait combien d'années? 2014 bon. 17 ans. 17 ans. Ouais. Donc à part ouais. Okay. Tu as 17 ans de carrière. Donc, tu dois sous-estimer que non, ne ba ser lombon babanda, yo po banana bango par rapport à ba new babanda. C'est ça. Oui. Mais tout le monde a musique il y a bandi ko musu c'est bête mais yo c'est comme chez eux au Canada, qu'est-ce qui se passe? Kasi na bisio soutien. Nazanga moko esenga ba moyen quoi. Pour ba moyen pour ebi musique pour yo kana faut promotion zolia. Donc force penezate pour promotion na chaîne ozoki na chaîne o le kapamba te senga mbongo ba émission bo senga mbongo donc nyonso senga ka moyen. Et alors depuis au bandi carrière nous ti lelo kokisi combien d'albums au sali ya Nzembo? Bon na sali kaka album moko na on a préparé ma 6 singles donc au moins 12 titres. 12 titres. Ils ont été bimi déjà soit né bimi. Bon, bimi nante. Bah oh bêta avant. Ils ont bêta déjà dans la télévision c'est ça? Oui, et bêta déjà et ça là moi bon, quand moi muke Zamba sunga kama muke batu bayoka batu na samo ba cede ba somba pe Zamba zoi kaloko. C'est quoi yembela biso moi ta script moko muke pour que batu comprendre que non mutongo toyoka qui peut-être na audio ou soit na télévision ndeyeyo. Mokili oyo mabe Mokili oyo mabe oh Mokili oyo mabe Mokili oyo mabe Mokili oyo mabe baninga Mokili oyo etondi mabe Mokili oyo mabe Mokili oyo mabe ndeko yaka na Yesu ndeko wela tango ndeko yaka na Yesu ndeko wela tango wambokisa moko yango. Pourquoi quand Mokili mabe qu'est-ce qui s'est passé? Omoni papa nanga Mokili vraiment eza mabe ba comprendre que to comme na temps de la fin Zamba zo lokumu mais ba comprendre te batika la kande ngwana parce que toza déjà na temps de la fin. Toza na temps de la fin ndeti banani ba comprendre te faut tanga ba kombo parce que to lingaka beaucoup plus parce que chaîne ou la chaîne chrétien 100% Jésus-Christ parce que muto ko chaîne au paza évangéliste munene pasteur munene maman Anne Kalamba en France na pese bambote. Alors quand tu parles que non to comme na temps de la fin tanga ba kombo ozo sous-estimer ba pasteur ba prophète ba évangéliste banani en fait. Bon baza tellement ébélé tout le monde ngoti tout le monde omoni ndeti nini omoni mutakala nani tanga ba ngo bon vraiment baba kamboala te mais tout le monde bandeko ébélé bazo salela nzambe lokola donc na oyeba te to kende wapi au juste monde baby tozo salela nzambe lokola to sela nzambe te kombo nzambe liboso me makambo to salela ezo bala na te na makambo oyo tozo mona lelo bien mais pourquoi to ko sela nzambe ndenge wana mokili tika oyo tozo sala o to te ya bango nini eloko ko te ya bango ezali te ata avant te ya mutu fo yo moko na omitea siko yo moko na nozo mitea to ko te ya batu bakoyoka nini lelo mona bapaye bakomi kutu bakomo loba bango veme kutu atikala neke ya sambela siko ba arme wana nde to wana ngo besoin siko bango tango bakomo loba déjà ndenge wana seke mukili to kende su wapi do mukili ekomi na suka lelo to mona lelo ekomi mwasi na mobali baba mwasi na mwasi babalani mobali na mobali babalani donc tas de la fin déjà to milenge la bien aimé
pour le pasteur, au lobby, c'est comme si vous avez un pasteur. Ah, kobanga ba pasteur te mais batika vraiment batika makambo osala boza basali obandi musala oyo banda bana biketi bokomi nde bozali donc basali ya nzambe s'il te plaît na sengi bino pena pardon na bolingo nzambe toza ata na makambo ya malamu ko bato baloba ata wana pourquoi azaka boye toza ata ba exemple ya bato mususu na sepelaka mingi na papa Atomse nasepelaka na ye makasi na mama na deja en tout cas baza bato moko vraiment nzambe atindika bango mpena bakende liboso papa ari papa Frank Mouladi donc par exemple wana tokolanda yango te pourquoi vraiment pourquoi pas ils dit par rapport à quoi parce que bato totangi ba vrai ba pasteur nde bango wana ba papa Tom c'est ba papa Ari etc ba mama Lombo donc mutakana ba ona to mona te bon okolo bani na place wana en tout cas bien aimé totambola na bokebi pe totambola na bosembo totika vraiment totika eza malamu te au moins ke balobela kutu bato mususu me balobela biso te bien aimé bakolobela bato mususu me biso basali ya nzambe ala exemple mpona toyeba ndenge nini tokokosala mpe na bato misusu oyo baza ndehors ya makambo ya nzambe me biso bao toza na kati ya nzambe tokozala boye te bien aimé s'il te plaît nabondeli bino tozonga na nzela. Voilà, Malobaya, artiste, musicien, chanteur de l'éternel, moyembi monene nankolo, ba pasteur, surtout ba pasteur alimete, ba pasteur bandal. Tozolo banabino parce que bino nde surtout bino ba pasteur alimete et bandal. Boye ko bebisa musala nzambe. Quand je parle alimete, c'est-à-dire limete industriel. Bandal na lo ba bandal kota bakayao. Donc c'est-à-dire que bino nde boye ko bebisa musala nzambe. Botié bandimi na confusion. Chanteur de l'éternel lié tozanaï. Elle a bien précisé ba monaï. Abimisi ba parole na lobi keno. Bosa la musala na musala ya nzambe na ndenge sengeli. Ndenge to mona apesi ba komwa bato ya pesi. Alors, to ebite to kende wapi. Kala to ebaki keno lo sambo ezali tant que pas pasteur apesi solution à loembo. Mais le solution à loembo comment makamususu. Alors, tous les volets dans la chante en épisode de Moïmi Mounene et Kolo, Sylvie, est-ce que Banzi Monayo, tant que vous avez temps pour concevoir Banzi Monayo, et Banaka Ndengenini, au Sahara, Ndengenini, et bien, ils avaient le mot vocation, et il y a brusquement que nous, comme maman Koyemba, vocation en fait, c'est Outaki Wapi, Naninde Atina, comme Moïmi Mounene et Kolo, ou soit des vision, Nzamba, Pesa vraiment. Voilà. Bon, ça d'abord donc parce que la famille mobimba tous a vraiment basali ensemble la famille chrétienne donc parmi bango nyonso ba pasteur baza ba prophète baza mais ngane na za moyembi la famille mobimba donc na bandaki carrière oyo depuis na mois muke donc na koti maman ba groupe belé je le salue papa Patrice Ngomsoko donc nazaki susu na moname wana na église na ye na yembaki wana bon mon papa aussi papa Mike je te salue encore papa Mike nani Kalambai Olobi c'est mon père oui tant comme Mike Kalambai au sein de l'église na ye bon nazaki chantre bon et ça là qui tellement passé po omoni nakokaki kute natala ngo pete utala te omona kindeni vraiment esalaki nga pasi nayoki bato baoloba bon nayeko mona mpe na ba Facebook bon nakokaki même pas kotala po esalaki nga pasi nalobi pourquoi kaka ekokoma boye esalaki nga pasi vraiment esalaki pasi. Alors toujours on a une question vocation wana mais olobi bino nyonso famille mobimba bozali ba chrétien ba yembi na basali na nzambe mais à part que yo moka ndoza chanteur de l'éternel. Et mais c'est comme si banzembo na yo ils ont compté batuité ils ont monté parce que ne to tambola ka to mona ba batumisu zo le kananzela na kota na tangi comme parce que photo za clair na ba mot to ka banzembo ba lombongo to zo banzembo ya ba Marie Sambo père son âme akufa mais ils ont bêta mais yo c'est comme si ils ont bêta te posa na kisité tonde papa
musala na eza ya nzambe eza ya kisi te bango mpe babandaki ka ndenga na bandi ti bakomi oyo bazali yo bandi te yo se esi obanda parce que oza 17 ans de carrière yango na lobi bango babandaki mpe basi bakomi na bato baosoutenir bango me nga naza na soutien te na nga moko na obunda nga moko c'est normal nakoyokana to komisi nakoyokana te me naoyokana mpo nzambe aza na nsima oui naoyokana olobi ozoyokana me parce que bato misusu basimba bakisi basimba ya moto yo ti sikoyo ozoyokana te parce que oza na kisi te yango nde likambo kisi na ngai eza nzambe kisi ya yesu masiya oconfirme oui kisi na ngai eza yesu masiya mpe tika na yebiso likambo moko moni nga defa na sola mingi na nzambe natutela yango tolo te même avant naya na émission oyo na butu alo nzambe alobi nga makambo ebele alobi ndeti nini wana eza makambo na nga privé quand même pourquoi édifier mpe bato bacomprendre wana eza makambo na nga privé na nzambe na ngai donc nakosolola na nzambe tout donc azoyebisanga oyo aoyebisanga yango na osala nakosala ndeo na makambo na ete donc bango ntango babandaki mpe ka ndenge nga na bandi ti bakoma oyo baza nga mpe na okomaka ndenge bango bazali mpe kala mingi te kala mingi te kaka na neo kala te donc nzembo ezopanzana deja kala mingi te nakonfirme yango toza devant mosali na nzambe est ce que okoki kosala mwa prière moko soit mwa liteya moko ate 2-3 minutes na bapage te oyo baza focaliser na mabe na bascience occulte etc okoteya bamwa passage moko mpo bato acomprendre ke noza mosali na nzambe oui bien aimé botika nazobetaka toujours sete botika makambo oyo bozosala toza na temps de la fin na obandela yango lisusu temps de la fin oyo nyonso tozomona lelo eza makambo deja elobama deja na porte paul aloba na biso deja ke ya moment etant bokomona makambo ya ndenge na ndenge mpe yango oyo ekomi kosalema meme na basali tokomona basali ya lokuta tokomona basali ya vrai mpe ezomonana basali ya lokuta bakomi ebele mpe bao baosakana surtout na basere na kati ya église bien aimé botika biloko wana eza malamu te kanda nzambe soko ekiti ezaka mabe na vinanga nasekaka soki nasepelisi yo papa ye na vinanga nalelaka soki na triste yo papa ye na vinanga nayokaka bien soki ozinga dans tes bras ministère oyo sans présence motina nango eza te oza na chaîne YouTube oui na na chaîne kombo nini Sylvie Saloum TV donc soki moto aza na posa adécouvrir nzembo na yo soit atélécharge akota na Sylvie Saloum Télévision oui abetika Sylvie Saloum Télévision c'est Instagram Sylvie Saloum toujours page Facebook Sylvie Saloum Twitter Sylvie Saloum. Est-ce que tango otia banzembo na yo wana na kati est-ce que italamaka mpe eza na baka eza na bavie ebele ou soit eza na oka bongo bon eza nango bongo pourquoi parce que na banda kolandela yango mpenza te mais siko pour le moment vraiment naozwa temps nalandela mpena chaîne nanga mpo eyo avance tango ozwi temps kolandela yango eza combien de vie oyo marché single obimisaki album obimisaki combien de vie donc c'est ça tout ça ils ont compté bon pona combien de vie natie kaka au moins 2 clips parce que ba album ya liboso nazwaki kama bandeko batiaki poa tosali ba 2 clips wana en tout cas ezaki pasi moyena sisa ba nini wana mususu ba clip ezaki te donc mais avec le temps tokosala ba clip mususu wana etikalaki po tokotisa yango na chaîne nzambe akozwaka lokumu yo moko osambela na église na Saint-C église nani ya mama Anamula je le salue tozokende presque na suka tozochite message fort na ye kozala nini mpona mosala ya nzambe epuis na ndenge oyembaka epuis na bapaster message fort na yo eza nini epuis nini opromete na batelespectateur na bafani na yo balingaka yo opromete bango nini bon na opromete bango kaka bazwa temps ya kosabone na chaîne bazwa temps lisusu ya koyokaka
ba émission nanga bazwaka temps pena ya kolandaka makambo nanga nyonso banzembo bayoka vraiment bakozwa lokumu nzambe vraiment aopambola bato ebele. Message fort na yo na en fait na ba pasteur et puis ni no kosenga na gouvernement pour na kaya ba pasteur o lele comique non donc todo est comme insupportable toloba qui on puis to kolemba te koloba parce que notre but c'est d'aller surtout ces chaînes où tolo na cette télévision 100% Jésus-Christ ils allaient vraiment pour éviter ma bé bah tu vas comprendre que réellement Jésus-Christ c'est dans mokilo alors tant bah tu vas comprendre te biso pe to kolemba te donc voilà pourquoi tant muta sambelaka bah même la Bible dit prier sans cesse c'est ça non oui. Donc c'est ça alors tant muta to sala mabe et que yo papa nanda ko zo remarquer o lemba ete o lemba mwana ote o continuer toujours ko pese ba conseil et puis ya ko encadrer le même na ba pasteur to lemba binote biso bata média to lemba binote to comprendre que non boza côté beaucoup plus magie et puis autre to comprendre bino boza bata magie bata ba kisi ne ba loge comme ko tinda bino bosa ba n'importe quoi na ba église na bino et puis na bandimi na bino voilà message ngo za nini ya suka pour na to clôturer mission. Bon message nga ya suka donc vraiment gouvernement na biso ezwe la biso vraiment mibeko pourquoi parce que exemple fait ezala na biso basali exemple fait ezala eta ke omoni basali bazosala babiloko ya boye nga vraiment mpona nga pena naomona il faut pourquoi pas bakanga bango pe pourquoi pas bakanga bango tant muto asali art ya ndenge wana il faut kozwa direct akanga mananu peut-être akoko changer soka bimi po bayoka ka prison ba misusu ba banda na prison na ba innocent mais bango oyo ba osala ba makambo ba osala pena olete ya batu ebebisa batu il faut batu ya ndenge wana ba justice ezwa bango vraiment. Merci beaucoup, Moïmbi Nkolo, chantre de l'Éternel. Toujours, on a pour la prière et clôture pour toi comprendre que non, Mossa Nanja dans le plateau. Boyoki Binomoko. Na pesi bon rétablissement, bandeko tout bazan na katia ya prison centrale à Makala. Bino batu nyonso bazan na katia prison ya Makala. Bosala ka mabete. Alors, ezana bateau bazan libanda. Basali mabeko lekana yom to na katia prison. Dans tout ça, faut toujours beaucoup prier Dieu. Aïe mec un peu que éclairci à la sanzela peut poler et mon en makambwango. Voilà. Et na gouvernement na biso a tel biso ka ba passer. Surtout ka ba passer. Ba église tout yebana na Congo. Pourquoi pas kangango? Parce qu'il y a un peu parmi base ya ko détruire mboka o. Alors, tout kende mon prière et puis au pesi bambote et puis prière pour na kochité. Bambote nous est pas nani puis nani mon téléphone. Bon, nazopesa bambote na bana nyonso ya États-Unis bolobaki ke Sylvio bungi oyo kanate omona na ti vraiment na pesi bino mbote ngai oyo na ye bana nyonso ya Paris na yebi boze belé papa Emmanuel Luzingila Maeso Mazamba ya Fani Bunju bana Paris sans oublier mes amis de Cameroun, mes amis de Côte d'Ivoire, de Bénin, donc je vous aime vraiment beaucoup, donc tous ensemble. Nako pesa numéro de contact qui est plus 243 81 72 62 242. Plus 243 81 72 62 242. Merci. Prière ya suka pona clôturer. J'ai là. J'ai clôturer pour ça prière ya suka. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à mon boss, la patronne, maman Anne Kalambaya depuis France. Merci pour l'initiative Kitoko et puis la vision on nous a parce que Moussala Sala, eza Moussala Nangate, eza Moussala Nzambe. Serment pour prétaki. Nanzambe, Yango ezomonana. Maman Anne Kalambaya. Moussala eza Moussala Nangate. Eza Moussala Yanzambe oyo ponaki. Alors toujours encourager okoba toujours ko sala bolamu na kati ya mokili pi na ba sali na yo, c'est-à-dire que na bandimi na nyonso ya église ozakana bango. Alors bravo pour l'initiative, bravo pour la plateau, bravo pour la chaîne Kitoko, bravo aussi à toi à mon réalisateur papa Amos
pour un espace qui toko au message toujours qu'on peut s'abisso. Alors, tokolemba bino te toto continuer toujours koloba. Et tokolanda dernière prière pour la clôture émission Nabiso pour la tokutana à la prochaine occasion. Maman Sylvie prière ya clôture. Papa na lola to pamboli kombo na yo Seigneur. Ozali nzambe kati na banzambe. To chiki maso na maboko na yo nkolo. Chaîne oyo évolué, chaîne oyo e cartonné, chaîne oyo e kende liboso papa. Tika bonzambe na yo e kitakati na ba oyo nyoso bakolioka pe bakolanda. Chaîne oyo tango nyoso bako se abonner lisusu. Nzambe ozwa lokumu to pamboli kombo na yo parce que ezali nzambe alpha et l'omega. Na kombo la Yesu pe to bondeli pe to lobi. Merci Jésus. Amen. Na vinanga na sikaka soki na sepelizio papa ye na vinanga na lelaka soki na triste o papa ye na vinanga na yo kaka bien soki ozinga dans tes bras ministère yo sans présence motina nango eza te libala